partout dans le monde, vous nous suivez à travers votre chaîne Tindika Tindika ainsi que votre émission Micro Populaire. Grand merci déjà à cette grande équipe de votre émission. Aujourd'hui, la presse devait être assistée par les cordons Rémi Bobois, John Gefativi que je salue. Grand merci à Mike Alergefina. Grand merci à M. Rifin qui sont sans oublier Papi Kelly. Grand merci à Maman Mirador Ngabou, président de l'association Mirador l'Espoir fait ainsi que tous les membres de l'association Mirador l'Espoir fait vivre. Question de parler de l'actualité aujourd'hui. Nous sommes avec un homme dédié au hasard aussi à représenter le prophète du peuple, le prophète John Gefa à Samoto. Question de parler de l'actualité politique de notre pays. Nous l'avons reçu pour vous, très cher ami, le Tindika Tindika. Tout comme un peu sur le respect à chef de l'État. Et le lot où nous avons donc l'impression, on dirait, et toute autorité vient de dire qu'il y a un slogan. Pourquoi le président Félix n'est pas respecté actuellement, et surtout pour différents ministres, puis au cadre politique, également comportement, il y a le gouverneur Gentini Ngobila face au ministre. Il y a intérêt à Bisso, ce sont là les différents sujets autour de bon, na prophète John Gefa comportement actuel et pasteur Nabiso c'est vérité comme Kobimana Lekimbonga Kabila na Lekimbonga Kabiate le prophète John Gefa le sako makasi ali Congo ezarani na nzete le sako prophète nke maliaka mundenge de tokota na prière pe tokena balosako tata to pamboli yo obana na biso sukisa na biso tiki bakongomani pe mboko re pe mboko na yo kolo sunga pe obatela na kombo na Yesu Masiya amen amen lo sako prophète John Gefa basaka likopa na ndokite ya kolia yo lo sako prophète John Gefa au moins ata mabe ya mobuta teka mboka te lo sako ya suka prophète John Gefa chokolila nde mokonzi kolila nde mokonzi prophète John Gefa boni santé. Bon, santé ezalaka ndenge ozomona ndenge balakeli biso tokufa na coronavirus mais nzambe epare biso na Congo nous sommes là nous continuons à vivre parce que Bible elobi na biso na 1 Jean 4 verset 4 tobanga bango te mpo nzambe wa biso aleki bango na monene. Prophète John Gefa tango lobaka no basaka likopana ndokiti sur le plan politique ya mboka na biso to sur le plan spirituel ya mboka na biso saka allusion na nani to nani lelo oyo ozomona tozaka lelo oyo est-ce que mboka ezotambola te les gens oyo bamemi mboka 19 ans sans bailler intérêt à peuple. Ça va construire République démocratique du Congo. Et bela richesse tout ça na bango. Ba millions la poche ya bato. Mais yo sangai na bango. Hein? Les loto suki wapi. C'est erreur to eza politique senga. Les politique na bango et ça les maki bango les loto suki wapi. Hein? Dobi bloqué cadena. Prophète John Gefa tumeka mpe kosona makambo ya présidence tokutanaki na régime oto ekoleka c'est plus de 18 ans na pouvoir mais on a 15 jours totiko ka bato bakoma kokufa ba mort en cascade neti lelo oyo ezati ya quoi ba hérité pouvoir moko ezaki déjà sali to ezaki bango nde bazoyi bakoza présidente na ma onyo sozole oyebi matoyi ezami balé ma passe ekutaka mokolo moko te yo mona wapi na ancien président Kabila ezalaki bato bakufe na biro na combien liwa c'est pour moto nyonso mais bazokufa lokola mpese na kati ya insecticide ezalaka te ezolakisa nini ezali eloko moko mabe ezosilisa bango bazwa prudence Matthieu 10 verset de l'objet je vous envoie les brebis au milieu des loups soyez prudents comme les serpents pourquoi président aza prudente président omona mabe ezokota lelo lobi pilote nakufi lelo oncle nakufi bato bazosila kaka kosila mais il y a bandi kaka tranquille ne parlez pas alors ba décision moko kosaleza te soko moni mwana mama na likemba bana bazokoya yeba ete mama kokoya c'est que ça message moko en direct c'est que non soki basisi entourage na eta mususu ba osuke pa na ba aussi mais pas président là c'est clair moi je te dis yango poste na ngana mwana président pour na sauver na ebisa sidi l'internet qu'est-ce qu'il doit faire et peut-être que président ça luka hôtel moko atana secrétariat na bureau na ina on entendant pour construire résidence na mais pourquoi nzamba zokoka ko protéger soit mboka na biso tout président Félix parce que toute autorité vient de dire c'est que vous continuez actuellement on peut dire que autorité à Saoul et pas nzambe te bato batiaki mais David était pas nzambe je dis que ça vient trône de David te lelo comme il y a David je sais ezali autorité so pas nzambe ya solo mais so nzambe apesa autorité ndoki apesa bana apesa pe libala nzambe apesa bana apesa libala mais nzambe kende libala il faut faire beaucoup d'attention toute autorité bien non on a continué la polémique na été tolobi ke bakosa nzambe te na suki wana mais asangisi bino ba éminent homme de Dieu ya mboka na ye bo sambeli na stade de martyr bo sakoli pe pona mais pourquoi jusque là mboka ezo persister toujours na kati ceux qui prient à solo tokozona Joël chapitre 2 verset 17 entre les portiques de l'hôtel pleurer l'internet et parle les pieds en danger namba épargner to ça qui priait il y a solo bambongo koya ki na kati est-ce que mboka na situation Matthieu 11 28 bona mikumba na bino to pesa mikumba pa nzambe lelo est-ce que nzambe ambi prier na biso non parce que bato mabe bazaki na kati
pasteur, fausteur, imposteur, bazalaki na kati, dinosaure. Hein? Toyebi bango, bino boyi bango, toyebi bango. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Marc chapitre 13, verset 5 à 6? Plusieurs viennent sur mon nom. Et la Bible dit dans Marc chapitre 3, verset 18, vous voulez la différence? Ceux qui servent de ceux qui ne servent pas. Toyebi bango, imposteur, escroc. Hein? Et ça qui Kabila ka système de prière wana. Ba ko utiliser ngona na Tshisekedi. Les loyo moko na bango bandeko ko bondela évêque Mukuna. Il est aujourd'hui où? Azale lo wapi? Godin po il est loyo. Oya azaki pe kuna provincial. Il est pas sambila ki kuna le lombo zo tambolani. Alabito ko ngona 11 milliards ko na 100 milliards. Et salemi ba ko saka nzambe te. Nzambe azali nzambe. Ozomona tango batu mabe ba na kati. Basali na nzambe de Chronique 7. Ozomona 14. Plairez, nzambe akoka suma akolimbisa biso. Et puis dès qu'on est 15 4 le biawa, natango au camp de malheur, soki bana nga bo sambe li boleni nzambe ya solo na ko épargner pe na ko pesa ngolu na ngai epa na bango. Lelo to sai biloko wana bomona ba signe ya mabe. Po ba minga ba formation. Mingi ba kota wana ba jola kise ba vodou. Homme de Dieu wana. Oh ba vodou. Ba mingi ba kota na kati ya ba enkanka bana ba kisi na be o ba kota na ngo résultat o ya Congo ezali lo nini ezali médiocre mwana azali na coronavirus mwana azali na coronavirus l'homme de Dieu balobi place musala nzamba ye esiko na epambo maka Félix debi kaza chrétien et debi ki Godin pour eza chrétien za pasteur à l'assemblée provinciale mais jusque là on dirait ba institution sur quand même na ba sala nzamba on dirait rien ne marche mboka quand même na muto aza chrétien or Kabila debi kaza na solité douteuse debi na Kabila azaki muto ba pratique mabe mais quand même ameka un peu ko bunda ko misa mboka na situation zaki dango mais Félix aza na za chrétien rien ne marche mais mina professeur mina et pasteur bazana ba gouvernement mais eloko zo simba kaka oh na kwa son de ko Jaman, j'ai fait, c'est quoi ta Jaman? Pardon, dans la ligne, ça. Il y a bon, moi, là, vous. Jaman, moi, Jaman, on va libérer vite. Au moins, mais c'est de faire, parce que toi aussi, tu es parmi les grands journalistes intelligents. Il y a un beau cas, on va aller bien. Au moins, bako saranza mbete. Oyebi, tolobi, esende. Akima zamba te ponzo katona munene. Mais kiraya mais na kati njoko za kiraya na kati il faut bino ba je faire bon message ozoka mais tala njoko zo nikisa mais kiraya akima nzamba mokolo moko te po bitina nango nzamba ya bisionso Congo yanga na je fais motako sabiso te to bundela Congo ozokomona tango Bible zo bisabiso clair olobi président azali chrétien Godin Poye azali chrétien pasteur mais Bible et bisibiso eloko moko trop clair pe ekateli biso yango na mokanda ya Malachi chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence ce qui sert Dieu ce qui ne sert pas alors deux mutu a servir nzambe akotia mutu na boloko te maiki akofunda ete bako longwe na musala te maiki akufa nzala te là ce n'est pas de Dieu mais là c'est le plan professionnel attention baye banaka mogalu azaki pasteur na biro Kabila mais mogalu a favorisé ba pasteur ebele ba frère na yepo na kotala Kabila mogalu azo proposer ba sauter oza chrétien na nzela na ye na mama Olive parce que azaki chrétien mbume monanaka et Matthieu 7 verset 7 de lobby vous les reconnaîtrez par leur œuvre ba misala na bango ozomona lelo yo soki lelo ozali chrétien mais là ko présent ko sani akanga ba église te akotia moyen moko sanitaire atata 2 mètres bo sambela po nzambe yo kabisa protéger bino quand même bible obi ngui batela po nzambe pas parce que doit protéger lelo tozali kaka na conflit divin kende na bandal sikoyo kende kaka awa na victoire total kende kota na zano ne bakangami mibe kongo ya de ba tosaka lisusu te bato nango plein parce que passe leki on a protégé biso ndene église toko protéger yango te ba passer ba bato ordre bo kangi déjà ba église déjà fausseté parce que nzambe ko sa recours pe ko limbisa bato pe ko bikisa bato na nzela ya prière parce que Jérémie 33 verset 3 il dit évoquez moi je te répondrai tango bino bobo parce que évoquer nzambe pour ça que s'attendre et lokoni na malamu et ko bima na mboka et yo président ya assemblée provinciale
on peut sa même émotion. Non, tout est capable d'église et fondement. À tout ça, ni moi santindaire, mais bah Michael Sukola, tout bon de la zame. Non, déjà Batouana, bah ça côté la formation. Tant au côté la bokondiwana, directement au bimé pas en zame. Ça t'a comme maillot pour ça kama kambo ya nyamu tout à la lelo. C'est que beaucoup se changera pas même mentalité pas mutu. Ça ndaka ndenge yoso, na mentalité ya mutu na makambo yoso, au côté la monde mususu. Hein? On a monde ya biso yango moni et pekisami. Mosai na nzambe asa la politique. Il y a Tina Nangangouana. David a sagi politique. Azaï sacrificateur, roi, et puis prophète. Et console à David et Zagini. Et puis qui s'amène à il y a loi et homosexuel et Zali. Il y a un parlement. Oh, voter, de me participer à l'ango. Donc, on a un sous-mouango. Au moins, on va montrer des moutoutou. Le quoi, passer Martin Luther King. Il y a Tikleki. Quand on a besoin de John Gefa. Parce que pour pousser la 23, na tia candidature à député na kotia te, je reste ce que je suis pour na défendre mboka na ngai pour na kwena nyamu nyamute. Yango zomo na wana ba chrétien maluba. Na mitema na bango ne Matthieu 7 verset 15 les loups féroces et ravisseurs. Mais tout le monde a rappelé belé ba homme de Dieu au s'impliquera na kati politique et ce qui régime on écoute et puis comme na bango beta mali sous entre autres ba Denis les le pas zonga na actualité bimisi kamwa créer les kambo o eningisi le toile. Te a créer les kambote. Déjà c'est pas l'actualité. Déjà ça va en terre, ça pour Jikaka naïe. Azai fidèle na Kabila marqué ma camoyo ça Jikaka Kabila. To boinde au lia ki na mutu. Il faut être reconnaissant. Ta on na le na bangote. Na nazali trop fier. Moi sur mon balaï o ebi nzoto na été o sakana yo. O finga ine koloba nini. Ozomona mais moi sur mon balaï yeba yo na loko mo koloba bali wana te. Pa ebi yo mobimba. Ozomona c'est façon ngona to boy ko wangana. Parce que le père de mensonge, Jean 8, 44, c'est le diable. Hein? Un pasteur qui prêche, Pierre a wangana qui est ça, ce qu'on a collé là. Hein? Pierre a wangana qui est ça, ce qu'on a collé là. Hein? Au coup, se tromper, ma camoyon, c'est mes consciences, va tromper à côté. Au wangana pas battre mes consciences, nayo. Mais le prophète John Gefa a remarqué et surtout dans les dirigeants en cannabis respect autorité en cannabis socialité. Bazali ko respecter président Félix. Est-ce que zali par exemple ba iba subasima ya pouvoir na yeto zakaka po alliance les opé sa bango ndingisa wata msuspect que non voilà sa collègue nanga sur le plan politique pe na ko ba nyoso na lobi po na ye. Mais nécessairement et la subasima te Bible zo bisabiso. Dans la Matthieu chapitre 3 verset 39 qui dirait une chose arrive ce que l'Éternel ordonne. Tango moto akomi akoma na ndenga mayuya. Akoma na ndenga mayuya te totanga mukana na Zambie. Hein monsieur? Tokotanga yango na Romain. Parce que akoma na mayuya te etali Nzambe parce que likambo moko eke kosalema te oyo Nzambe andimi yango te. Ça va? Tokamati yango na Romain 13. Que dit la Bible? Parce que pour l'autorité, il y a Mboka. Parce que ngala lingaka kotanga Romains 13, verset 1 à 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. L'autorité qui existait ont été exercées de Dieu. Yango, question d'ailleurs. 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action. Donc, alors, l'autorité n'est pas en Zambie, mais on n'a pas la bino, pour le moment, ce qui est en Zambie, on a 3 jours à conduire. On a 3 jours à conduire. Alors, il faut tout ça payer en gros. Kofinga kotiola la Bible est condamnée biso ngana kota ngona katité. En fait, je ne sais que dans beaucoup biso c'est important et tout ça na biso élection parce que à chaque fois qu'après élection ceux qui président va tenir place ba résultat sera toujours contesté. Non voilà ça pouvoir moko ya koyiba c'est que tout ça na biso élection c'est tout contesté. Moko aleka na bosembo na Congo démocratique té. To banga nzambe. Soki ba passi o les autres biso parce que nous sommes les pays les plus corrompus na niveau nyonso. Depuis 2011 c'est les lots au peuple tiaye azate. Yango somona ke peuple mboka. Mais bino ba emina homme de Dieu boleka na ba télé pour encourager ko ça ba message ba memo pour ko soutenir ba président nyonso ba leka ki ko na 2006 ti de loin 2000. Ça na 2011 na ligne na sangi bolimbi si j'ai fait. To leka ngai Denis laisse quelques pasteurs connus
na RTNC alors que ezalaki Kabila Moutazoaki ezalaki Tshisekedi le père bakozwa mbongo na bango kuna bautilize soki bambwa na bango bazoba nzambe bolimbisanga baspectateur bato tolobi o c'est Kabila azwaki Tshisekedi le père azwaki te or que na réalité c'est que Tshisekedi le père nde moto azwaki ozomona alors surtout omoni biloko wana mboko tobanga na pelengendu basani nzambe ne veut pas dire la vérité balingi bosenga pardon te balingi bosenga repentance te tena lelo mbi asenga pardon te na lelo vie mukuna taza asenga pardon rien orgueil ya orgueil oyebi Galates 6 verset 3 lobi si quelqu'un pense être quelqu'un il s'abuse de lui-même et 1 Pierre chapitre 5 verset 5 lobi Dieu résiste aux orgueils awa nga nasaka acte moko mabe mokumba na eza ko reprocher ngai naki okosi ya papa Tshisekedi makambo azwaki te Kabila moto azwaki ok Tshisekedi moto azwaki na 2011 nasemi pardon est-ce que change ngai nini Félix Oza récompense ya papa na mais oui récompense ya papa na ye et changer nini mais oh ezali failli le moto azwaki mais il faut dire la vérité et ko changer loko nini yo ebi yango te papa alliance pourquoi bakei na alliance wana pour soki pena IDPS azwaki aso pourquoi ça alliance na bato bazwaki te so ya zwaki pena réel non il faut bunda ko solo bi bato na ba esprit na ba discours na façon de faire na yo de là ça majorité présidentielle de comme 100 jours et bimisi président c'est what de kambo ya 100 jours ba maison préfabriquée et bimisi bango wapi tala ba ba bango malin ba tindeki bango pour bazota moyen à voter bango est-ce qu'il de pèse na 2020 bazota deux députés à 3 je ne crois pas 2023 bazota 3 députés mais mosani basali ba ko voter bato ba osala musani bango basali na pouvoir na bango ta ina nemboka na kao 2 ans de suka boni état de droit côté ba mo kanga ba ministre musani basali pour faire souci ya mutu nyonso état de droit Kasavu Blombumba lobaki yango na discours na ya indépendance Kabila le père ya lobaki yango le état de droit est-ce que dans les deux comme siko ça dit comme siko discours à siko pas bien récupérer biloko moko yo on comprend c'est état de droit comme siko Lukumbumba loba Kabila le père ya je viens état de droit est-ce que les discours moko bimi asike comme sabino état de droit ngole loyo ba to ka mbusa ya musi baza état de droit ngole loyo oyo moto ya Shekamini nani oyo areba yuma siko za état de droit matata po moto azui ko le premier ministre nyonso a pie mboka il est là état de droit yango Kimbutu azana 60 millions na ngobila oyo état de droit ngo et ça déploie des mesures monsieur donc quand on prend l'état de droit exact parce que état de droit mis d'accord son gâté sur l'état de droit a mis d'accord son gâté comme témoin qui n'est au témoin mais bon avec le témoin siko pourquoi tu caméra ba tché kuna pas pourquoi tu caméra liberté provisoire caméra sacrifiée na bakor na bango ça c'est l'état de droit caméra zaki sitine ba kombe belé comment zaki replay ma mobelé mais comme belé batangi président 127 fois combo accusation indirecte mais c'est un outrage à la chef c'est un outrage parce que caméra parvenu ko lobabi je préfère de rester en prison mais de parler sur le président ça dit quelque chose et bah tout les caméras biloko tout na mutu na bi oui j'ai informé à Hiroshi mais Hiroshi caméra est chef de l'état et puis à l'objet de quand j'ai vu le nom de ma femme Amida avec ma fille, j'étais allé montrer au président parce qu'il est spécialiste dans les réseaux sociaux. C'est l'injure outrage envers le chef. C'est l'outrage envers le chef. Quand même, il y a des besoin de battre. Oh, à mon la banque pour aller au foufou. Dans un bandara banamique, surtout les biens, on se souvient ma coloté. Tout le monde m'a dit ça, lali ben pourquoi aller ma cacaillon au thème. Dieu c'est vidé, non, quand même, ça. Donc, a cité le président 127 fois. Mais ce qu'on a dit, analyse là, il a qui c'est le chef? Est-ce que c'était impossible pour le chef d'État à comparaître dans la place? Bon, comparaître, traiter, mais 2 chambres qu'on récupérer pour la motion. Pour la lecture. Quand le pays n'est pas gouverné, paysan à KO, 2 chambres sont là. Et c'est que c'est réuni. Article 1, le biango, dans la Constitution de la République. Alors, maintenant, Kabounda, on cherche la tête du chef de l'État. Dès que Kamela Kangami ou la Kangami a une mission. Kamela Koufa et Kamela a une mission. Mission est en faveur à Nani. On a des faveurs à Nani pour faire parce que le but est en mission. Il y a quoi ça pouvoir en place? Alors quoi ça pouvoir en place? Mais à l'Oban vous avez un problème avec un intellectuel. Intellectuel Kamela Tangi Batios. Donc aussitôt des chambres se réunissent dans le Congrès pour voir raison dans le Sénat alors. Non mais pour faire dans le Sénat, des chefs de l'État, président Sénat comme président à 90 jours pour organiser l'élection. C'est comme ça. Et puis, ce sont une élection directe mais indirecte. Qu'est-ce qui fait des élections indirectes? Ils arrivent à député.
Ndé bagoli chef de l'État, non peuple goli chef de l'État. Dès lors que Bango c'est déjà majorité. Bah déjà majorité, c'est pas ça, Kabila revient au pouvoir. Mais Bangi ça biso parce que Kabila déjà azan légitimité on a été à postuler les sous vu qu'aza sénateur. Ça sénateur faites attention. Alors bien, bien vous raisonner la politique ni. Hein, baza majorité. Président du parlement nani? Nani a président ya Sénat? Alexis Tamboma. Bako sereni non? Bako changer nini ya c'est passe. Ba corriger aussi et ba voter ba doter si yo no voter. Hein? On peut dire que c'est que ti bazar ba voter ba loi moko bien taille pour ba intérêt ba intérêt na bango mais non intérêt à peuple. Pas na intérêt na bango non à peuple. Bako changer loi. Quand à moi madame da ça intérêt bako changer loi. Élection. Et là on y plan bien na bango zani. Bana plan B ba bombe yango. Mais peuple a aussi la bango va fondre l'article 144 de la Constitution, 145 de la Constitution, 165 de la Constitution. Mais si on a l'article 63 de la Constitution, 64, pouvoir n'a pas de peuple. Tout le monde a pas de est-ce que le peuple a motivé? Le peuple a attend, il y a pas de Etienne Tshisekedi. Dans le but, Tshisekedi a l'équipe Mobutu na makasi. Tshisekedi a l'équipe Mobutu na makasi. Même peuple est Mobutu na makasi. Mais il y a un monopole qui a dirigé le mouvement, le peuple, on a dirigé ce mouvement. Les opposants sont déjà corrompus. Papa, Nzambe bimisanga ba Martin Luther King. Hein? Nzambe sistanga mutu moko za mouvement moko ba kangola mboka. Yon di maki le noir wana. Combien de noirs ba afro américains ba kufa combien? Est-ce qu'on dit mi noir wana a bougé monde monde? A paralyser Amérique. Yon di maki yango policier kanisa kitobo eloko yo Nzambe permetaka. Ésaïe 45 verset 7. Je donne les ténèbres, je donne la lumière. Je donne la possibilité, je donne la diversité. C'est moi d'internet. Au moins, nous avons une puissance aux États-Unis, à Pamba. Ils ont des peuples. Au moins, les sénateurs vont fouiller à genoux. Les policiers vont fouiller à genoux. Pardon, le peuple. Attention avec Dieu. On ne se moque pas avec Dieu. Voilà pour tout qui est na sujet Nabiso prophète John Gefato sur la Sikoyo. On a connu le fameux gouverneur Nabiso papa André Kimbuta Yango. Actuellement là tout ça na Gentini Ngobilambaka. Sur le plan comportement, sur le plan gestion, il y a la chose publique. Pour nayo nana mérité. Non, Kimbuta zali mota peuple. Malgré ba drink Kimbuta na ba kobina na vimba mais Kimbuta mota masolo. Hein? Kimbuta za bomsa batote. Soki likameze moko akiti ba kinois a solo na bino. Et puis Kimbuta mona kini ya solo. Oyo jatini azo sala oyo to ebite. Ana comme ça yumbia. Hein? Ope yumbite, yumbine zamba. O nde kine sobele suka bisanga. So ala kimbutu mbuta komona mbutu na ye. Po ba kinois baza boye balango na bango kala. Soko tout monde bango komona kati na bango. Est-ce que discours politicien un gouverneur lobake na kangisa no 2 ans. Et peut-être qu'ils en ont un boy à Salamokirina. Non, et puis il a mort d'homme. Abomi ce bateau. Et personne qui en parle. Ceux qui ministre intérieur, Irachina, à suspendre à Pekisi, il faut y aller. Mais Bazel n'a pas eu comment la gouvernance au télé, mais la ministre intérieur. Zel les autres parce que le gouverneur a monté FCC. Bango ba majorité parlementaire. Ceux qui ministre intérieur a bougé, ba ça monsieur de défiance et que le parlement ba go destituer. C'est la force naie. Alors, le ministre intérieur parle qui s'appelle Namonti de Pes. Peuple d'abord a appliqué, à suspendre Jacqueline Gobilato dit Mabango. Alors, à quoi bana bokonzi wanate? Ba l'autorité wanate, et ali mbo asumbo. Mais bon, bakanga qui zando bébé qui zapona ko réhabiliter ngo mais lelo oyo to moni ko mama mort d'homme o c'est que ezana mama mo ezana se wana prophète. Ba taki zando kei et puis na mondelo oyo oya Kabila oyo abedashu. Toi ni comme premier ministre na ibite. Hein? Akena kambelembe yawa akena bazando ko telemaka alinga suma bazando yonso yaki no sala libana crise monétaire popiso le kimi mbonga so le kimi ya libana makasi akende kunete mboka nini bo favorisera bapaya bo autochtone tango ni bo pesa bana poto ebele bana moyen na bango bakoki koyia awa basala misala mpona kosunga ba congolais eloko moko te oyebi mboka etambolaka na ba économie expatriée mboka nyonso ba expatrié na mboka na bango. Hein? Et dans l'économie nationale, parce que Mongo sur le Congo est dans la banque centrale. Hein? On se demande, Mongo est développé dans l'expatrié. Sinon, on dit que Mongo est dans la banque de Kissisa. Attends quelqu'un en Chine. Donc, on va la première puissance économique. On se demande, mais pourquoi Bino va favoriser Bino Gandingo? Est-ce que Bino va l'ingénieur Mboko? Hein? Vous avez un amour et un Mboka. 1 Corinthiens 13. Hein? Verset 4. Vous avez un 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Vous avez un mot, tu as un mot qui est dans mon potou, et qui est dans l'Ifobo, et un mot qui est
pelengendu tozoyeba te ngobila atelemi lokola plus qu'un premier ministre. Net Jamal expatrié au PCN a gagné marché à plus de 47 millions et puis au PC sous exonération. Oh et l'ongol battoir au foot à taxe d'impôt au mot que bénéficiaire sous na sima ba taxe na ba impôt na. C'est que mot que ça dirigé par ba criminel politique. Mais ba criminel politique. Copie na copie. Ba mbongo ba caméra ba su yango ba copie na bango ngona. Et puis dans la maison préfabriquée. Mais pourquoi ba ça ba maison préfabriquée? Maison préfabriquée zali ba maison moko momentanément. Pourquoi que ça yango matériaux durables te? Car le fungo les matériaux durables Mobutu sali. Hein? C'était maman Mobutu ça matériaux durables. Hein? Toke na ka dia ding matériaux durables, toke na ka si maman Mobutu batia Kabila pe batonga le côté. Matériaux durables, toke na c'est les matériaux durables. Pourquoi tu as une maison préfabriquée na Congo au toza na nzete, toza na manzanga, toza na basaka ciment, c'est l'escroquerie politique bien organisé pour mboko auto développer en oteza mawato. C'est que quelque part tout peut ça conseiller chef de l'État en matière d'économie financière qui d'abord que nous avons diplôme na mboka oyo bateka diplôme té c'est qu'il y a raison pour moi ça ba dirigeant politique que non na mboka na biso diplôme ça ne se mérite pas. Yé peut bateka diplôme té ya ki alors on y peut ça na mboka oyo toteka diplôme. Hein car biloba loba na bango ba tomba na mboka balingi biloba loba ebele ya zo mboka bateka diplôme té nous ne refusons pas. Yé pas na mboka bateka mayele ebele alors on y a sali. Kamera kize bango na Covid-19 bino botikali bo sauver bo alors on dit bo sauver chef de l'État. Alors bien clair pour bango tout ba compétent. Kamera bien clair bi bon ngana keli kambote mais na Covid-19 plan d'action ni petit pour le chef d'État bimisa batu na confinement zéro parce que bango mboka on va suma diplôme était biso suma diplôme hier conseil ni apesi na chef d'État pour na confinement batika biso ba ventile bazo sala mokolo moko o Bible lobi le Congo sera libéré. Peut aussi ça Congo vous a libéré mais par qui? Avec quel moyen de bon ça que Congo est attention papa tant on a massacre agitation banaka na moto moko hein États-Unis paralysés les là sont passés démission de non tomber au Salem. Hein? Attention. Somme 34-20, les malins attendent toujours juste, Dieu les délivre toujours. C'est Dieu qui sont les cœurs et les reins. Pas sur les qui, un malheureux prie, crie, l'intérêt écoute et éjecute. Attention. Mort dans mon gobi abomi. Et vous paraissez qu'il ne s'est pas bien. Hein? Attention. Soyez pas trop bimile, to milobi, to bimilo, to bimi. Tu as Covid-19. On doit marquer Argentine ngobila à sali mordom. Est-ce que au sala bongo tu peux que non, peu importe accusation sur ça ma contre et au changer na ngolo côté. Ndenga mona ke pa ya nani na ya papa na biso nani André Kimuta yango ba accuser ba détourner ma munyo mais atika la pouvoir si armanda na bango ici. Parce que bayebi bazali majorité parlementaire. Ba ko sala et le côté mais ce peuple sur le bif yo pété a ko bon. Soyez pas bazali dirigé na nani. Hein? Makambo to boyaki ezonga di lisusu mboko na marche ba dirigeante to ko sala neni je fais kupuka nzambe zo tinda tiso de banjeli no makitira zo bundela biso bitumbala ke makasi kola na makasi teo kola ya welanga bundela nga na longa bitumbala ke monene kola nga makasi teo kongo kola ya sunanga bundela kongo tolonga kola yeswe bundelanga na longa ngobila komi Goliath bunde na suki wana na boyo. Voilà, merci beaucoup pour John Gefa. To comme la suka, la toute petite dernière question pour Toka Boanayo. Bisonyo stolandi to ndeba lobrana na linga to zipe nang to landi procès vital caméré nangele nyoso. Analyse ni osali. Ba accusation sur qui porté contre est-ce que azo mérité yango toté. Caméré azo mérité nyoso tous les accusations ba témoins esaye. Hein? Mais Kamel est très intelligent. Attention les preuves. Tant que tu peux faire une moto, tu peux faire une moto. Bah, Dieu, bazan avec preuve. Kamel a on dit matin parce que tant que tu dois habiter à transaction en gros, t'as l'œil. Ça fait preuve. Bah, j'ai pas bon l'été. Hein? On a vu les caméras qui. Signature n'a pas repris nulle part. John Gefa. Signature n'a pas repris nulle part, mais il y a des commodités. Un vrai acteur, comment on a signature n'a été. On a bon, mon solo, mais ça ne va pas faire verbalement. 1 million, 2 millions. On a un hôtel, la belle vie. Verbalement, à dévier. Et quand on a un keyboy. Et ça, vol intelligent. Organisé, très intellectuel. Au moment où Kamera Baki Bilo Koye Kozongi. Mais il y a pas justice. Tout ce qui est ça, il y a des prévoyances. Oui, moi, c'est au outil na moi. Si. Boti na nyomiti d'un hôtel. Pe obimi.
On a kangi, bisanga i preuve bango, be preuve bango wapi. L'état ndi maraboité. Ah, kangi nga tala soutien yango. Hein? Tala mbasi, oyebi mbasi. Caleçon, yango. Voilà, ningala so mbasi. Yango. Moi ça na makasi sinon, mais ce qui est athée, même bansu ba magistrat. Bakomona kaka ndenge na bino kosamba na nini mwana mwasa taki très intellectuel hein donc malgré qu'on a le prévêté mais asala ki yango solo et là ko kamera zo ke nangwa. Voilà, merci beaucoup. C'était là le prophète John Gefa, question de parler l'actualité de l'avant pour vous dans cette émission micro populaire. Prophète John Gefa soki nzambe azongité to kutansi comme message na soki ozani par rapport à émission. Message na biso ezali nda ba ozonga sikate pour enlèvement église ça mina ote. Comment t'as maison à Ça dépend d'un enlèvement à l'église. Mais enlèvement à l'église, ça l'église tikali mokili. Ça m'appelle les lots tam so après émission. Oui, mais mokili gotika la belé. Pas trop ba 700 apparition antichrist et ça makambo belé koleka yango. Mais kongola fungola miso atala mboka na etolongo la distraction. To quand na distraction makambo mboka pe makambo mingi zo chaper biso. Hein, totala mboka to komisa mboko na pasi ndengeni parce que les peuples continuent toujours à souffrir. Bango sengo peuple za ko souffrir de balanga suka yango. Avant pe sambote prophète John Gefa question moi mke kaka ko développer ngote. Est-ce que Félix tanga ovanda dans la situation politique mboka na biso social ya peuple na ye azo regretter? Azo regretter parce que akosala ko mongote mais ba tia fonctionnaire sur $500 et que na parlement autorité budgétaire parlement la majorité te ba ko bloquer bloc cabinet ko le kate souci ko zonga na moté. Voilà, merci beaucoup bambote prophète John. Na pesi mbote na ba kongomani nyonso bazo na biso surtout papa Guillaume Otobengen tout la mwisi hein, papa avion de terre na yo yo pesi mosali na yo na mosala nasali nkolo pambolo ya bakisala na mingi pona lelo na suki wana et puis na pesi numéro na ngaso na problème spirituel ezotungisa yo oza malade esilaka te olalaka na butu malamu te okokobenga ngai pona bonde na pona na sunga yo na 00143 89 610 49 41 et puis 00243 81 867 26 78 puis 00241 99 99 42 937 mbote ya suka na pesi kaka na tata na lola oya kelili ko na Yesu Masia na apôtre Elias Pedro véritable apôtre na kati yangola ya suka ka poto kabono moko pe kaka lo sako prophète John. Bangela nkema engela taf. Voilà, merci, c'était là le prophète John Gefa. Nous l'avons reçu pour votre cher médecine ainsi que l'émission Micro Populaire. Question de parler de différents sujets de l'actualité. Il a été notre invité tout au long de cette émission. Remercier la grande équipe de votre émission. Grand merci aujourd'hui. La presse devait être assistée par les cordons Rémi Bobois de John Gefa TV que je salue. Grand merci à Mike à la régie finale. Grand merci au boss, au patron, aux deux collaborateurs valables, M. Réfin qui sont sans oublier Papi Kelly. Et grand merci également à Maman Mirador Ngabou ainsi que tout le membre de l'association Mirador Espoir fait vivre. Moi, c'est le vôtre, Jeffar Mikwete, le Phoenix. D'ici là, portez-vous très bien. Quand je vous dis merci et bye bye.